Voilà, comme Toyo Kanaki, chaque samedi, Tokobandoko le Kanabana na biso na 100% lingala ya bana mboka. Lelo naza na bilenge basi mibale na elenge mobali moko. Bako solo la na biso na lingala. Aujourd'hui, je vais pas poser des questions, je vais les laisser s'exprimer tout seuls. Bako yebisa biso makambo nini ba prendre ki ba premièrement na bango, ba yekolaki na bandako na bango. Les enfants, aujourd'hui, je ne vais pas vous poser des questions. Je vais vous laisser parler. Je vais vous laisser nous dire quels sont vos premiers mots que vous avez appris dans vos maisons. C'est parti? Allez, on va commencer par Johanna. Johanna, dis-nous, quels sont tes premiers mots que tu as appris en lingala? Apetayo. Aussi moko, mibali, misatu, minei. Et aussi Nitan. Mama Kolutu et Mama Leki. Si Nini. Nini, voilà. Ok, bravo Johanna. Bravo, bravo. Boyoki, binomoko, nenge Johanna, yebisi biso ba première mot na ye à prendre kina lingala. Alors maintenant c'est le tour de qui? De Rachel. Quels sont tes premiers mots? Nakopetayo. Moko, mibale, misatu, minei, mitan. Mama Leki, Mama Kulutu, Tata Leki, Tata Kulutu. Voilà, bravo. Et notre Noah, comment on a dit? Comment on a dit? Petayo. Ah, comment Petayo? Osana mbula boni. Noah. Oh, ça va. Bon, notre Noah, est encore moi, t'as quel âge Noah? T'as quel âge? Fille. Ah, Viriar en lingala, c'est Miné. Donc, toi, tu as 4 ans. Ça va? Et voilà. Banana Bisso. Et les enfants? Johanna, c'est tout tes mots que tu as appris en lingala, c'est tout? Tu as encore des autres choses que tu veux nous dire? Tu veux dire aux autres qui vont te suivre? Parfois, je sais un peu des choses que j'ai oubliées, mais parfois, j'ai encore. Parfois, tu as encore. Voilà. Et Rachel? Oui. Abonnez-vous sur cette chaîne, likez et suivez Stévador. Ah, ok. Rachel, de ces derniers mots. Voilà comme Noah. Voilà, comme Bomoni, avant ya kolinga quelque chose, il faut connaître yango, il faut yeba yango. Tant que yeba yango, okolinga yango, après okoyeba ko valoriser. Bana na biso faut bayeba histoire ya Congo, bayeba monoko na mboka na biso, tant ba yeba yango après bako valoriser mboka na biso, bako pesa lokumu. Baza bano babotami na ba étranger, ba reçoit peut-être ba opportunité, ba reçoit peut-être grâce ya kosala ba étude minene ba okomaka, bonalobi te kaka ba o baza na poto mena ba pe baza na Afrique, faut Afrique, on a ba na Congo, pardon. Tout ça la to bimisa ba élément, to bimisa bana parce que bango ndende nazolo baka tout le temps na ba émission, bango nde ba kozala avenir ya Congo. Bolanda biso, bo s'abonner ebele, bo partager ma vidéo na biso, oyo pe azana idée, oyo akoki ko tindela nga na message pour na partager ngona bana. Nga moko pe na kolo bateke na za complet na lingala na koko yeba pe makambo mususu te, oyo papa mama, oyo za pe na idée moko moni kokoki ko sunga et 100% lingala ya bana mboka eya ekoma munene tindela nga yango eko sala vraiment bien. To suka boyete to leke pa ya Noah. Noah? Tu sais chanter en lingala? Oui? Tu peux chanter pour nous en lingala? Allez, vas-y. Mama ye, yaka ye, mukulela libele, yakumela. Mama ye, yaka ye, mwana zali kolela libele, yakumela. Voilà. Merci beaucoup, abonnez-vous vraiment massivement, bon aimer, bon partager pour nous soutenir biso, pour vous sanoter rendez-vous na biso samedi prochain to wale camper na ba oya Nikolo pour nous apprendre encore histoire ya Congo. Que Dieu vous bénisse. Ciao ciao.